po fere aleki fali na koyemba musika fere gola aleki wera na koyemba musika fere gola azali artiste faisait chanteur ya voix mélancolique na ndenge ya koyemba batikeli mabo charge même fali ye moko kobanga charge ya koyemba na fere siko yo déjà mutuloko la yo Robino wana nzemu nyoko yemba na miso bato bafandi peta on soupe 30 minutes à concert ba yoka c'est bien bon les shows ça va on aime aussi les shows mais quand il s'agit de la musique historique Robino n'a pas une histoire Ferregola azana histoire oyo atana fali ipupa oyo azolanda zo diembela anangote ba mizika ba loyenge wana DJ Arafat akufa na miziki naye ozo comprendre akufa na miziki na DJ Arafat akenda nango yo kango sala suba succès Robino Mundi bayelelo siko butafandi ba oye Hussein oye osali nini me koyemba na ye moko fali aza conscient faire lekinga do na ye moko fali ipupa aza conscient que faire na maramba koyemba alekinga ça dépend de l'heure sur laquelle cette image sera diffusée dans vos maisons. Là, déjà, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Salutation à tonton de la nation, l'invisible en action, tonton de la nation, salutation à trois ouvriers, à Pierre, et encore toute l'équipe, sur notre travail dans sur votre programme et sur toute l'émotion. Déjà, on a mis sur la caméra, Marquis Sengangeli, et avant l'orientation, c'est une observation à toi, et ma femme, nous sommes à la aujourd'hui, nous dit qu'on va recevoir René Abiri. On va faire un peu d'analyse et de c'est la question que René va répondre la plateau d'Angaï, donc il est déjà là avec moi. Voilà, merci, bon dimanche aussi. Et puis bon dimanche, à travers les mondes. René Abiri. Naïbi Keyo pour la qui émission wana oyo Papi Mboma Yambaki Robino Mundibu. Tunaki moi makamoko boye réponse per réplique qui a Robino Mundibu à la personne de président Ferregola que je dis déjà bonjour et c'est là qui un peu bien vraiment Naïbi Kolanda qui est toi aussi. Voilà, donc c'est normal Ferregola à l'écan émission à l'Obake à Ebi Robino Mundibu. C'est normal. Et alors il faut comprendre dans quel titre, dans quel sens, dans quelle façon, dans quelle philosophie dont Ferregola à répondre à Kibongo. Ferrego, je parle d'abord de ce que Ferregola a dit dans l'émission. C'est normal que Ferregola aille ba Robino Mundibu. C'est normal Ferregola aille ba DJ Wanate, ba DJ Wanatou. C'est normal. Pourquoi? Ferregola c'est un artiste musicien complet. Il peut rapper, il peut chanter, il peut danser. Et puis, à Koko m'appelle Issou Banzembo. Aux Hollanda. Et alors, dans ces quatre aspects, tu as retrouvé beaucoup plus la base de la musique congolaise. C'est la rumba. Aux reprendre. Musique n'a pas sonde angwana, rumba. Ba musique ba loyenge wana. DJ Arafat akufa na musique nae. Aux reprendre. Akufa na musique nae DJ Arafat. Akenda nango yo kamusi sala suba succès. Robino Mundi bayelelo siko butafandi ba oye Hussein oye osali nini Robino Mundibu azana plus de vie koleka Gezi Fabilus ozo comprendre donc babiloko musu sa bakamba éducation
Oso comprendre, ya ba makambo éducation. Robino Mundibu bakanga ye ndoki plusieurs fois na famille na bango ba bengana ye ba beta ye mutakala kala ala na cicatrice mona ngota simalito ya. Oye biango. Oye biango bakanga ka ibara nyampoule dans la classe. Oso comprendre. Donc Robino Mundibu il faut oyeba mutu nini oyozo linga okitisa o diminer. So lingo sa take na fere yaka yo moko yaka mobimba. Yaka mobimba. Un polémique entre Koffi Olomide et Ferrego là. Tout le monde a marqué note Ferré a mobimba engagé. Koffi Olomide passé dini engagé. Guerre Zalaki Koffi Olomide n'a fait nabiso nani Blanchard Mosaka. Blanchard Mosaka engagé. Blanchard Mosaka te venanga l'international Roger Ngandou engagé qui. C'est-à-dire Koffi Olomide ma sombi lamba boy Roger Ngandou pas qu'à sombiango. Ba polémique moko loyal. Vous comprenez? Il y a une polémique pour diminuer celui pour faire aleki fali na royemba musika. Faire gola aleki wera na royemba musika. Faire gola aleki sunani. Aleki sunani. Faire gola aleki nani wana. Fabrigas na royemba musika. Ferregola, Azali artiste faisait chanteur, il y a voix mélancolique. Vous comprenez? Ah nana, aïe, wanaza mais c'est les chanteurs Egoga, Motona Tembe, la Cosa Nostra la Pulga, featuring à Makasi ya Dio o Esimba Monde, o Ferregola ba Yembane Riti Watanabe. Yalelo. Namonye koki. Vous comprenez? Héritier déjà réponda ba musicien na miki on a pour na faire rigola depuis kala. Namonye koki. Est-ce que vous comprenez? Babilo moi ba Jarwana. Voilà, Totori na tembe la Cosa Nostra a bon chanteur. Fali Poupa a bon chanteur. Oui, Ranson le roi de la forêt bon chanteur. Bango to ba bon chanteur ba yemba bien na ba ona tangité. Vous comprenez? Ba bon chanteur na boyi bango te. Mais na ndenge ya koyemba batikeli mabo charge même fali moko ko banga charge ya koyemba na fere siko yo Robino banga ni mtoto beta ko arena kala waneza te concert à 3h du temps à la raté concert surtout bi concert et bandama de 18h à l'heure ça qui n'est dispo beta c'est parce que na bambiska da ba déjà beta paré à Fongo lango déjà car la balance ça so ba côté bela au craquer. Vous comprenez? Donc par rapport à Spertige, ba vena biso ba fali ba nani kingani tout là ba na ba koyemba. Mais koyemba na fait rigola. Et c'est un peu moins problème. Fais attention. Fais attention ba lobi koyemba na fait rigola. Jésus des nuances, il y a problème. Parce que fait rigola, Jésus des nuances. Yo Robino Mundibu. Okangamaka na fali ipupa. Tu te mets à critiquer Ferregola, qui est de la même génération avec Fali Ipupa. Ata Fali osepela nangote. Nandenga mabete nandenga lokuta mabete. Fali a cause na ba succès makambu aleki fere na makambu ba production. Il y a problème te tobo yangote. Mais koyemba na yemoko Fali aza conscient faire alekinga. Donc na yemoko Fali Ipupa aza conscient que faire na maramba koyemba alekinga. Ozo comprendre? Fallait aleki ne faire na ba jet. Jet kutala na ngote. Ba moi ba piquer ba masuwa wana ba chaka boye. Ozo comprendre? Aleki ne fali pe na aleki ne peta musu faire rigola na mbongo. Ozo comprendre? Aleki ne peta musu faire rigola na ba voyage. Mais na koyemba yemoko fallait ebikete. Le monsieur il est très dangereux. Très dangereux. Faire un habit de la coronavirus en anglais. Quand tu comprends tes soyemba nini? Ah, message est allé bon autant raté. Faut autant arabe traduire. Ba bien oyemba. Ayemba na nona biso biso ba congolais to comprendre mbala mo. You see me? You like moi. Faire arobo ma on a tala. Faire gola tilelo vena biso personnam Laurent Désiré Kabila souci na laki faire gola mbana fan congolais. Pour ba biloko faire alinga nyata wana
ingeza mundo qui me ba fina qui est par rapport à diapason. Mais merci beaucoup na ba etu o balingaka faire rigola ba otu balingaka fali balingaka héritier balingaka nani ngani to soutenir bango na minute to na temps il y a polémique il y a tout na ba vie privée té polémique ezala na situation donc guerre à la guerre loyale. Vous comprenez, guerre à la guerre loyale. Et alors, Robino Mundi Boufoué Bageno fait rigola. Azala Mapango Ebele, Ako Boko Layo, Kobanda Lelo, Ti, Etat Sidita Moussula Bakidiaba. Ako produit Ako Sungo. Déjà, Moutuloro Layo, Robino. Wana Nze Mounioko Yemba, Nami, Sobat, Bafandi, Pétan, on soupe 30 minutes à concert Bayoka. C'est bien bon, les shows, ça va. On aime aussi les shows. Mais quand il s'agit de la musique historique, Robino n'a pas une histoire. Bon, c'est normal, Robino Mundibou Alobage, Aleki fait rigola na ba vie. Mais, Aleki fait rigola na histoire. Fait rigola azana histoire. Oyo atana fali ipupa. Oyo azo landa, zo diembela. Anangote. Ils ont problème, il y a pas vu. Et ça la ta problème à vue. Et ça la problème à vue. Robino Mundibu. Tika kolinga au salir image ya Fali. Parce qu'on aime bien Fali, on aime bien Ferré, on aime bien Héritier, on aime bien et tous. Mais on n'aime pas des choses là aux Olingo ya Nangwana. Parce que tu n'as rien à prouver dans la musique à Congo. Tu ne sais pas chanter, tu n'as rien. Robino, tu n'as pas l'histoire. Vocal au salam même dans la maison mère. Et yokanate, tu es bien goté. Tu viens d'où d'abord? Là-bas dans les camps militaires. Là où Robino Mundibu vient. Kuna kota Samai. Kuna penepena bakibinda. Talakaka. Yo legi dudu kibinda ko ina ba vie. Hein? Mawa trop ba merci vraiment trop tôt les la maman Lolo Loris la congolaise. Na PC ba mbot cette Ami. Là bah c'est sûr condoléances. Ok, c'est ça, condoléances la famille à Malolo, Maman Loris la congolaise, donc Bamawa, Basouci, Tozolé là, donc on est là. Non, bien. Bébé, que Robino Mundibu, mon basala, ba aventure. Innocent, ba vidéo nae à terre ya ba concert ya Pamba. Et l'équipe na banze dans le ba album, yo pe ba peso yo wana. Ya remix te, ya o ya yemoko. Hein? Eleki de oh Innocent sala eleki na babiloko tout ya Robino Mundibu a pour sanate parce que Innocent a joué le même trophée na YouTube parce que hier Robino trophée nini ya YouTube 11 millions de vues parce que 11 millions de vues oui on l'accepte mais mérite nini oyo zwa na YouTube o YouTube et pesa yo. Donc même Tracy Mbelenga Pro, il y a Elenga Congo, à l'équipe pour avoir trophée de mérite sur YouTube. Vous comprenez? Innocent Balume a joué trophée de mérite. Vous comprenez parce que yo aux autres boudé ferré. YouTube ah nzambe nanga loyenge. Ba via somba wana pa pamba wana bozo somba ba via somba. Et a boosté. Et ça a boosté. On va booster à $25 aux yeux 1 million. $25 encore 2 millions ligolo. Si au lieu de jouer la trophée, c'est ça qui va vu réel. Il y a qui a solo tourondima aux yeux trophée de mérite il y a YouTube. Mais Innocent balou ma sombarate. Donc au légui nous innocenté. Pour maramouana marabagez mawete bagez fabulous de wanande le wande solingo kotani na rana bang ba kilo pétante. Ah pe marché Dixon pas aux Masala ngape nani presque non y est pas bi azongi a continuer maramba ya ndombo. Voilà, merci beaucoup. OK, to comme na suka ya émission oyo René Abiri tozana sango moko ya na ebité so les buzz so les rumeurs mais photo vérifier encore photo solo lango souma bien n'a-t-il okulé à Koufi. Bon. C'est vrai? Je n'ai pas vraiment de précision. Natil au collège, j'avais reçu une information. Il a été tabassé au niveau de l'Europe par le combattant Banyata qui est Beta qui est Makassi. Et j'avais reçu une information que non, Azala est en hôpital pour quelques soins ainsi de suite. Et alors, depuis qu'on est à l'hôpital jusqu'à là, on a une nouvelle de mon côté pour me dire que non, Aza bien. Tu vois? Et du coup, dans mon information dans les réseaux sociaux que Nati le collé à Koufi. Et alors, je demanderai à Botika ko bebisa information.
information, réseaux sociaux, réseau, c'est un moyen qui nous permet aussi de transmettre l'information. Avant de transmettre l'information, il faut aussi le traiter, et puis bien vérifier, et puis analyser, et puis faire l'autocritique de ce que tu as fait toi-même. Vous comprenez? Quand vous vous mettez pour balancer une vidéo de la mort de la personne au moment où Akoufi n'a été, et ça m'a bien. N'a-t-il collé si vous avez la vidéo de bonne guérison à toi? Merci beaucoup. René Abiri, moi, mon de la fin, na souka émission oyo, et puis salutation à bateau et voilà, merci beaucoup à Laetitia Kouya Balobitara émission sur vidéo. Non, moi, Tanta, Nadame Kitoko, donc reste mouya maestro. Merci beaucoup aussi na Yomorope, merci beaucoup na Bino Tubolinga partout dans le monde. Rena Biraza Bino et Yakolobeza Keno Congolais, tous à la bolingo ya mboka na biso, tolinga mboka na biso, tolinga changement, tolinga évolution et non tolinga destruction na kati ya mboka na biso. Et ça la biso vraiment bien. Bambo théâtre na ya Willy Mouchen, le véritable code mondial. Merci beaucoup à toi Abel Dachour. Le patron Bogos, boss aimé de l'Etineja, le colonisateur de tous les Noirs vivant en Angleterre. Merci beaucoup à Kilo et à Londres et Paola Schengen. Balobi Kilo et à Londres et Paola Schengen. Code des Oya Balobi, même n'a pas jour férié. Au sati que 23h. Il y a des difficultés dans nos tambours. Donc, merci beaucoup na batutu bolinganga. Maman Mimou, j'ai quand même Chris Kalanda. Merci beaucoup. Abonnez-vous vraiment. Na Kleboa. Voilà, merci beaucoup. Mais René Abiri, fait que tout le monde comme moi ya malamu pena mingi nok moko ya bato oyo bazana ba bonne volonté pendant ce temps il y a des difficultés au monde entier ils ont surpassé mais ils en a le boss Eric Mandala qui en charge plus de 800 personnes patriotes na biso ba congolais au se retrouver qui na Dubaï séjour ici là qui bazali sur na hôtel te bazali sur na place à rolala te biloko olebe comme qui moi compliqué na bato mususu pe bazali wana bagenda na bango somba te côté kapete mais bagenda ko kanga photo pour na selfie abima na hôtel bu séjour ici li akomi akuti bakangi aéroport se retrouver qui na Dubaï quelque part coffré baolala difficilement mais le là le boss Eric Mandala les docteurs des ignorants a se retrouver qui wana bango a poser qui acte moko ya bien et donc il se peut ça qui nga isa que alobi nazo salangote pour lobby na poser candidature soit na députation soit na présidence mais non ça pour na bonne volonté est-ce que maman lambo et toro lobby vraiment rien bien la première des choses Eric Mandala a sali acte moko bien. Mais dans la philosophie, dans la ordre, Eric Mandala bako kangai a sali pe prison. Ozo reprendre dans la logique. Mais a sali malamu non? Parce que baidara l'état te. Baidara l'état te. Donc na minute au président mboka na biso nani. Hein? Les a Félix Tshisekedi. Soyez président. Il est obligé de la protection de tous les Congolais, même de ceux qui sont en étranger. Donc c'est le gouvernement qui doit prendre charge. Non seulement bazara na kati mboka, même na oyo ba se retrouver libanda mboka. Aujourd'hui la situation coronavirus, ba congolais oyo ba changer de nationalité ba fandara na Europe. Bazo kende na ambassade na bango, ambassade na bango ezo ba solution pour na ba peuple na bango. Mais c'est pourquoi Eric Mandala a posé acte mort malamu. Quelque part Eric Mandala, il a fait une accusation indirect. Il a accusé les gérants de la République. Afundi bango atalisi et compétence na bango pour la protection de leur population. Ozo reprendre. Atalisi yango. Comment se fait-il que notre yo congolais tala ba marambo yo ebingande naza na voyager na komi na Brazza. Il s'est fait un problème na Brazza. Mama nanga. Donc mutali boso no kangisa nanu nani babenga baba nani ambassadeur ya Congo là na Dubaï wana amutu fait bakanga épée. Ozo reprendre. Il faut apprendre charge ya population parce que ba futa ki ba billet ba musuba kenda ki tourisme ba musuba ki ba achat ainsi de suite. Yo gouverneur soki ambassadeur ozali représentant ya chef de l'état. Donc na ambassadeur ya RDC na kati ya Dubaï a fingi chef de l'état de ponanga ezali outrage contre les chefs de l'état.
acquisition indirecte ezali insulte ozo comprendre il faut gouverner ambassadeur bakotaka mbongo batekaka ba passeport bato baliaka bafutaka ba billet ainsi de suite na mbongo wana eza mbongo wa mboka na biso moko bozwa bango en charge Eric Mandala ana mbongo ndemo ba mukie akopesa pe fali ayembeleli ye akosunga bana na ye ana ba traverne kuna na univers group akoluka saiba makambo pona vie na ye basunga ka l'état te l'état il faut se prendre en charge na ba population na yango bango moko. Ozo comprendre, c'est un peu ça. Mais l'acte qu'a fait Eric Mandala, il y a acte mort bien. Ozo comprendre, il y a acte mort bien. Au moins, on mboka sur la mboka un peu vraiment développé. Mais c'est pas minutes oyo. Yo un individu oye gara bozu gara mbongo na yo, otio note na aider batu na biloko kolia. L'État a ça qui appelle la batu sur bazana ba moyen, baya to ça. Chef de l'État ça nini? Ça qui appelle la batu bazana ba moyen. Et mbongo bateka ba or ba kolbatso mbongo ekotaka na régie des eaux chaque jour wana. Et kendaka wapi mbongo ekotaka na ba frontière na ba péage ba billet ba futaka po kende ba gopa so ekotaka chaque jour na aéroport ekei wapi ba taxe eza na ba aéroport wana na ba nzela ba péage wana bato ba magasin ba futaka ba taxe sur ba mbongo wana nyoso twana ekendaka wapi quand on nous parle na caisse ya l'état so caisse ya l'état mbongo esili mais bosomba mituka bozo mapangu bozo soma banini bozo bala lisusu. René Abiri, merci beaucoup pour l'intervention na yo to komi na suka émission na bandela hein chef de l'état lobe nini to komi na suka na pardon allo ben merci beaucoup René Abiri Marquis okosi facilité OK OK, merci beaucoup. To comme la souka, mais cette station à PM, hein, à PM, Pitou Mangaya, donc cette station à yo, cette station là. Merci beaucoup, René Abiri, merci. Mes salutations à Tonton Manda et sans oublier à Sankara de Kunta, donc Bambo Tebele comme la yo. Mokuta kufa atika mbongo na caisse. Kabila le père akufi atika mbongo na caisse. Kabila le fils abimé tiki pe sumbongo na caisse et bongo ba élection ba salaki Kabila boyaki ba déficit biso mbongo po ba organiser des élections alobaki ke note mbongo ya mboka na biso moko e ko sala musala nango est-ce que na kosi te Kabila organiser ba élection na mbongo ya mboka na biso moko sikoyo mbongo ya mboka na biso moko et si charge ya ba élection sikoyo e koma ke note na tango coronavirus te ko c'est le chef de l'état madame chef de l'état ko merci beaucoup, merci. Merci, merci. Merci. Mbongo na kese ezate batu baya. Lokola na bien, omoni batu lokola ba fali pupa. Ba mercé wana nyonso to bazwa na ba mbongo na bango ko aider batu wana. Baza batu ko kanga basali boloko. Ozo comprendre. Yo ko aider Congo te. Tu es d'abord qui dans ce pays pour aider Congo? Mais na Nigeria kuna basali. Oza na mbongo te oza na eloko te ozo kemba na ozo souffrir vino mona no bongisi yango te yo ko aider mboka. Ko aider mboka na nini par rapport à quoi? Gouvernement bon baso de moto zawana. Nanu esilité. Ozo pas nanu esilité. Nanu so de moto esilité. Parce que au monique ba aventure na katsa mboko. Zela tokona suka pardon na chité. Non chité. Mbongo ya kopesa basala so de mouton basengela kiango cotisation te mbongo ne bimela ki wapi et outi na poche ya chef de l'état te et outi na caisse pour chef de l'état il travaille où hein il travaille où ici dans ces pays donc il est salarié où ici dans ces pays c'est-à-dire que mbongo outi na caisse l'état kaka mbongo na biso moko donc ye asali le côté asali ka projet de mbongo ya mboka na biso moko etongeleli biso so de mouton de mbongo na nga mbongo na yo mbongo na ye kuna ozoka pa nde sali ke etonga yango sikoyo comment pensez-vous que notre coronavirus bakende ko senga soutien rien to comme na biso na suka bande ko bo s'abonner massivement na clubwa.com salutations à monsieur Victor Bosoku mais salutations à monsieur Victor Bosoku sans oublier Sankara de Kunta ma famille nanga donc ma famille nanga mobimba ma papa nanga et maman nanga mes frères et sœurs mes salutations à vous tous et mes salutations à mi Flore ma petite sœur donc ma mbote komelaye ma mbote komela batunyo so balinganga en tout cas émission oyo so qui est celle qui au mois passé en tout cas to sengi
soki déjà bolimbisi bolimbisa biso mais mingi bo s'abonner pe bo commenter tout ça on a besoin ya ba réaction na bino et ko permettre biso to forger to continuer pe to zwa boanya ya kosala musala oyo vraiment na lingi bino mingi na kokuta na bino mbala sima merci beaucoup na Marquis Ngangeli. Quant à moi vraiment je vous dis à la prochaine. Merci.